ndeko abiso Jael Show aboti mwana ya mwasi na kombo ya Bebe Gastony. Mwana botami na zemi ya 17 mois. Eske zemi yango ezali penza ya 17 mois pe ya ndeko na biso oyo azala mobali ya masirika to eloko nini ezali koleka. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jael Show na kanisa bomona tangu azwa zemi. Alakisi yango yemoko na émission baleka asala na Bivette Mayemba tangu kaka Karine akei. Donc ye azalaki deja na zemi. Azape kolobela mbongo oyo Karine atindelaki bango. Asala pe émission mosusu na Barezi azala toujours na zemi. Donc soki botali ba émission yango ti na mokolo ya lelo ndenge awuti kobota Bebe Gastony-Mouana ya mwasi oyo apese 3 kg 900, donc 800 et quelques, à peu près 900. En tout cas, ezali nde likambo oyo ekoningisa. Mwana aye kobotama na zemi moko ya temps molai. Eske ezali zemi ya ndeko na biso oyo azala ex ya masirika oyo ya comédien? To mondeko na biso ya mobali azalaki kaka kokompanye Jael na boule ya kozwa zemi? Soki na lobi bongo pamba te Jael Show ndenge azawana. Lokola abota deja na mobali oyo azalaka na Afrique du Sud. Jael Show atangaka pe kombo ya mobali yango tambala na mbala. Elekaka même pas 3 mois Jael Show fo apesa kaka exemple na lisolo ya mobali ne ya Afrique du Sud. Donc elingi koloba Jael Show akalikilaka mokolo akobota mwana ya mibale. Fo abota kaka na mobali ne ya Afrique du Sud. Pamba te Jael Show azali ba Kongo moko oyo ya bantandu. Soki batie yo zemi obuzwi zemi ezali ngambu neti obebisi mokili. Sikoyo soki oye kobota mwana ya mibale na papa mosusu ezali neti vraiment ozalaka lisusu na famille wana te. Yango naza komituna Jael Show na mobali oyo ya comédien. A part kozala makango na ye to mobali na ye. Bayokana teke Jael Show bakende na Afrique du Sud azwa mokumba pai ya yekaka mobali oyo abota mwana ya liboso Bebe Promedi. Pote baya kobota ndenge aboti sikoyo Bebe Gastony. Parce que zemi ekoki kosala 17 mois te. Na mona ba zemi ya 12 mois. Bon, na yoka poko mona na mona même pas nga na mona kaka ya bambana machombe to na yoki mwana moko babote na 9 mois. Mais oya komona na misu na mona kaka ya ba 17 mois, ba 8 mois na ba couveuse. Yango wana na zako tuna. Eske bolingo na bango ezalaki pona basungana te? Pona misunga te? Eske Jael Show na mobali ne ya comédien basa kosala comédie te? Pote bakende nango tina Afrique du Sud. Pamba te Jael Show kokoma akomaki na mobali na ye na Afrique du Sud oya comédien. Batamboli basali ba video mobali na ye na mbala moko azongi. Kaka na mikolo wana Jael Show akomi
nyonso kokende kote mobali na ye oyo tata ya mwana ya liboso papa promedi azalaka. Jael apasaki batan ebele kuna kotambola nyonso kuna. Même ba video mosusu eza na site na ye. Bokomona baza na film mosusu baza kosala yango na mwa restaurant to nganda moko boye. Mais kuna papa ya mwana na ye bebe promedi azalaki pe wana. Alors zemi oyo ezali ya oyo ex ya masirika Christian to ezali ya papa ya mwana wana. Pamba te Jael alingi alanda tradition. Boyebake Jael avant alongwa Afrique du Sud, ye moko aloba yango na famille na bango bazako mona kaka ye mutu abeba. Bango nyonso baza malamu pe ba témoin de Jova. Yango mama na ye na tango wana azalaki kobenga ye mwana kimpumbulu. Elakisi ndenge kaka ye azalaki koloba. Me mbaloyo likambo ya kokamwa bana ya Captain balobi mama ya Jael akoma kobenga Jael mwana nkento. Non, tango akomaki nde akomaki kobenga ye mwana nkento. Elakisi mwana mwasi me na respect nyonso. Mais après 3 mois Jael na Captain balobi mama ya Jael achanzaki. Akomi kobenga Jael mwana ndumba. Donc elakisi teke aza ndumba. Elakisi grade ya makasi jeune fille oya botosi voire même netoza vierge. Jael akomaki na respect moko oyo mama na ye azalaki kobenga yango luzitu. Akoma na caractère moko oyo mama na ye asuetaki azala. Sikoyo eske soki bakomaki kobenga ye mwana nkento sima balandisi mwana ndumba batiki kobenga ye mwana kimpumbulu. Eske likambo nini eza koleka na mokumba wana? Bebe Gastony aza ya nani? En tout cas, Karine Mokonzi aza kote mosusu na raison. Fo bana bozo bota to yebaka ba papa na bango. Bazalaka pe na ba papa na bango. Parce que oyo eza kopesa biso trouble. Bien sûr naza na esengo ndenge Jael aboti. Mwana azali bénédiction ya Nzambe. Jael ye moko pe aza bénédiction ya Nzambe. Yango asalelaka biso rando kitoko. Mais likambo ya bebe Gastony. Bebe Gastony fwa yeba identité na ye sikoyo. Po akoki kozala teke mwana kaka oya botama na 17 mois na histoire ya mokili oyo ya Congo ya Zaïre. Donc mwana wana fwa yeba explication claire. Biso pe ndenge tozabwe foto yeba explication claire. Avant mwana koma na 3 ans abanda barando. Po soki position a yebite na yebite même ye Jael ndenga bote wana soki sikoyo ako continuer kozala toujours na caractère oyo mama na ye azako komisa ye akomi lozitu. Po sikoyo atikali susu na mokumba te. To yebi pete soki lozitu yango azalaki nango pona ndenge zemi wumeli 17 mois. To lozitu yango ezalaki pona ayebike ako présenter mobali mosusu akozwa zemi epai mosusu. Eske bisiko yonde ezali kotungisa ngai. Ezali pe kotungisa bebe promedi aza yaya. Eza pe kotungisa bebe Gastony. Oya mwasi oya botami sikoyo. Même ndenga zoloba te mais eza kotungisa ye. Po ayebike akoloba mama.
me elongi azomona wana ya noko. Me wapi papa oyo aza na kini to oyo aza na jobu. Po tradition ya ba Jael esengaka soko zuzemi eza ngambo mwana obebisi famille, mwana oyokisi mama soni, mwana oyokisi papa soni, mwana ozali mwana kimpumbulu. Me sikoyo tango azongi mama na ye abosani kombo wana akomobenga ye mwana nkento. Jael alakisi luzitu. Akomi même ko aider mama na ye kokanga basinga na kwanga. Ayekoli même kokanga singa ya kwanga. Mama tali makambo eleki kitoko mingi mwana luzitu ekomi ndenge ya lingaka. Akomi kotosa tradition. Mama akomi kobenga ye mwana ndumba. Me likambo ya mokumba mwana ya botami aza ya nani? Wana nde lisolo eko continue. Soki Jael akoloba yango te. Me ya ye mama leki Gloria-Olangi, mama leki par alliance. Non, bolimbisanga. Mama leki par groupement ye akoloba yango. Soki bongo te fefe siwa oyo azali mutupe azala kuna na Captain na ye elongo. Camarade par groupement, ennemi par alliance. Yepe akoloba yango. Surtout lokola alokoti janvier na yepe azako sala yeba video. To yebi ndenge ekozalaki me nganazo sela yango po eloko ngana linga bo yebi yango ezali nde rando. Oh rando. Rando ezwa nguya. Rando ezwa mapamboli. Rando epambwama. Kalate tokomona pe rando ya ba president na ba ex-president. Bakobanda na ba muntuka. Ba misusu bakomata na mapapu ya avion. Misusu na hélicoptère. Bon, na sukisi awa. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Eyndi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eyndi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eyndi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eyndi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Eyndi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Eyndi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Eyndi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.